Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la Voix Céleste Nzela Lola. Et si Bonzambe et Kitarana Loyembo na malwape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana toya koloba kenzamba boto koye wapina mansazo sa biso. Merci na bande onions to babenga biso, merci na ba onions to bakomera biso. Ba o basutena vraiment musalo. Là je vois les pasteurs Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Nafulo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres, Pena Maman, Gisèle Luke, le Motema Papa, Emmanuel na Boston, les frères Papi Kongé dans Nzamba Lola Amona, Yo Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosu qui si bien aimé les mains ne triomphe jamais, toujours na cadre pour informer, binon. Na bandeko babenga gibiso bakomela gibiso concernant émission to sala ki na maman Siara Mboyo Oyo azali ressuscité de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Oyo akufa c'est quoi? Botina ba question belé ndenga koma ko solola na bandeko basi bakufa depuis kala akota na ba en contact, bien-aimé dans le Seigneur. Botina ba ma question moi belé, mais je vous promets que prochainement, le numéro tout ça prochainement te reposer ba question na bino nyonso wana tout, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, ndeko arozonga lisu pona que to ya maître poser juste question ba pasteur ba poser ki batindela ki biso bande voye église ba sœur ba maman ba pasteur ba ami OK balana ki mission ba sepena na yango pe batina ki ba questionner na bango eza moi mingi to yamba e prochainement ko tuna eso ga disponible et dépend na programme na ko tuna ba question OK botinda qui bien aimé dans les Seigneurs. Mais le lot suite il y a émission tout cela qui après avoir retourné dans émission tozo me kolobe ya dikamoko et comme la qui maman Siara Mboyo azala qui empoisonné, bien aimé dans les Seigneurs, batela qui est poison na nyango atela qui est poison et les canna qui ndengeni bien aimé to me ko so anaye azongeli biso to me un peu ko yeba ba détail. Shalom la servante de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu. Lilo bana bando bazolanda yo. OK, merci ne bandi onyoso bolanda ki biso pe obozolanda biso na ngwa oyo nzamba pambola bino, nzamba batela bino vraiment. Pour la pesa ki bien na ba problème na bino pe na mitema na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Siara. Bando bazolanda biso na ninga kempeto me kokota dans les vifs déjà il y a émission na biso di solo non il y a poison. Tu avais été empoisonné, maman Sarah. Oui. Les ailleurs sont battus avec le poison. Oui, battus avec le poison. Banani ont battu avec le poison. Ma pasteur m'a remis ça tout. Ah, yo yebi bango. Oui, yebi bango très bien. Très bien. Mais là on rebête biso du solo ya poison. C'était comment ils allaient dire quand parce que tu as dit surpris na yango quoi. Merci beaucoup papa Alvin. Et là on a eu ça ma pasteur au Balandanga. O bo salaki ke bo poisonné en tout cas nzamba limbisa bino. Donc le roi nzamba confondre bino déjà c'est que nzambi danga pe alimbisa bino ngana za na problème na mutute. Donc na linga pe ko sala mutu mabete. Donc ngana kufa ki na zongi ngape na nzambe te nzambe zongi sanga ipo na bolamo na sala kano. Nzambe ndi na mawana ye nda sala kelelo ngana zonga yesu na bomoy. Donc na 5 ans on nzambe za liko na bino chaque jour na bonde la po na bino. On a minute on est tolo papa Alvin bango mo bazana ba hôpital. Ah bon? Oui. Ba pasteur m'a remis ça tout ba yaki ba benga bande déjà ko benga na téléphone bazo féliciter nga en tout cas maman Mosakoli nzamba pambola yo kola talisi biso makambo ebele pona yo za musala nzambe ya solo bon ba benga bande ko féliciter nga bazaki 3 pasteurs na kotanga pe ba commune bazate non vous betaka le solo baza 3 pasteurs baza na 3 communes baskutanaki basololi basali o bakwe ko sala bayiki na mutuka na bango donde na yambaka batu nyonso o aza na problème na yambaka bango et puis tant ba esenga baza basala nzambe na bondelaki nzambe toujours lokola tant ba mutu soka ina kombo nzambe okoyeba te ke mutu aza mabeto aza malamu sauf que nzamba révélo to nzamba l'action ke mutu aza be mutu aza boye tant ba yaki na kutani na bango na sololi na bango moto na oso na bango sont espèces de sanga que bateau ba ina problème boyesi bati bazaki ba préparer ki terrain na bango donc na kutani na bango to sololi bato to pesa nimbote o to ko féliciter yo par rapport à makamde ngazo salama en tout cas nzambe abatela yo vraiment ministère no ekende musika on est nzambe mokano na eko kisama OK makambo spiritualité na nzoto bezelo ko mote OK bisa mutu te ke ndenge boye wana boye na poison bon poisonner ngai
tantôt ekoza ba problème mosusu to bato ba comprendre te donc baye na solo na bango bakei après to nazongi ndako na bandi kobondela na bandi koyoka palpitation na nzoto na bandi koyoka palpitation na ndo esenga nzambe ayokela bango mawa puis kola okelanga mawa par rapport na sali bango loko te bango baye na kombo nzambe lokwa basala nzambe baye ko féliciter par rapport mwana mwasi ndenge ozoteya ozosala pe ba miracle ozobondela mpona bato. Donc il paraît qu'il y a comment on a bondé là qui pone ailleurs azaki na Belgique ndé azaki ceux qui pasteur wana ndé bandai kolandi la bango ba prière soit disant bongo. Donc après temps on est à Santa qui ba ayeba ki déjà na famille on a essayé que les gens mututé la zolandi abso ba prière vraiment pasteur ozolanda on dit mo sala mutu mabe pour ne loko moko boye to pour na intérêt moko te o mutema mabe sali yo kaka po oza basala nzambe oye ko sala oye ko tikopo oye ko empoisonner en tout cas nzamba limbisa bino marqué ko la confondre bino na minute ne to sur la papa Alvin mi balé baza na hôpital baza gravement malade. Ah bon? Oui, même moi si y a ndeko moko baza na hôpital bande ko benganga bazo senga ba pardon donc maman Sierra ezanga moi si ya pasteur tel na besoin to kutana na yo na bisi bango na na problème na bino te nzambe na ngalimbisa bino. Et puis par la grâce de Dieu na na bonne santé na nga vraiment malade. Lorsque vous eu poison au maman au médiciste et celle qui ont ni oyabo parce que monsieur za ceux qui balier si poison arosala vraiment kawa azola mukate couleur échanger azo sanza mais ndengeni yo yebaki que le plus vite possible que ba tcheli au poison et par après ba traitement les gars ndeni pendant que le lot ya pena donc nazongi tant na kutel na bango na komi na ndaku poto zabaki libanda ya lupango nesi monto kota na kati non to solanga awa ezeki na kati libanda na nga lupango to soloni na bango to nazongi na ndako papa Alvin ando sentir bien te na komo toka na komo ko sentir ba palpitation moko ya bien te na bi oh palpitation oh mais nazaki bien zalaki samedi pour dimanche fona kende na orphelinat nandi ko ka palpitation les dimanches on peut na kende na orphelinat te na ko kende semaine le dimanche to leka donc na bando bonde la ton na bando bonde na bando prier na bin kolo ezani na mena okisi mo ezalaki wana ya calmant na tandata mususu ko za la paix ndenge na prier ki na butumba jusqu'à 3h ne ko za fatigué na bando kalibu mwe bandiko baluka ngai na bin non oyezelo comme na koti na chambre na bandiko prier na prier na bandiko prier ne ko la ko ebsanga ke non ba empoisonner que ba pasteur ba yaki boyebo na bando bonde la ndo senga mona nzambe na ba vie na bango on sali bango le côté bango bayaki ba féliciter nga par rapport ya oza musala nzambe en tout cas makambozo sala ezomonana babande ko féliciter nga bongo donc pour le ministère na yo biso toyeka ko féliciter yo to koya prochainement to ko solola donc na bandi ko ka palpitation na komo kasko libumu komi ko balukanga na sengi maltina pour papa Alvin soki ba empoisonner so sale utiliser maltina omeli oyo ka palpitation na nzoto lokola donc au bando ko kama be donc so me bando ba million o kaka maltina au sentir ba moko wana ne bisi maman moko azakana na ndako ne bisi elangai maltina na mela nazui maltina ko na meli maltina na bandi ko sanza makila mbala moko na bandi ko sanza makila na bandi ko ka palpitation na bandi ko na koti na chambre na bandi ko lela ne bisi nzambe yo nde mutondi makina zonga na mokili c'est que yo pe muto ko décider to longolanga na mokili so mikolo na ngeko na sali ba pasteur oni na bandi ko bondela to na bandi ko prier na ko benga papa kuta zalaki na ngomba ye pa bande ko prier ko la révéler bisika zalaki aye ko benga ngai bisinga ozoka ndeni bisinga zoka boyeboy na ko benga médecin nga na yo benga bisinga si moyen za doko ki ko ya na hôpital na biseki na ko kate na oya ta lobby donc ezalaki poison o ya 7 jours donc il y a de samedi to kutana na bango jusqu'à samedi o ngaki ya semaine prochaine ngena comme ça te papa Alvin na quelques minutes na bando koma mwindu moko so talinga yo zobaka o eza mama Sierra te tentire bébé na bandi ko yinda na bandi ko kama be na komo ko biloko zo tambola nga na mutu lo ba fourmi ba zo tambola
donc na bandi ka ko sambela na bandi ko bonda après na ko kende lobi na ngona tango et pas médecin na ngai médecin na ngai ko confirmer que aux empoisonné et puis poison on ndenge totally eza déjà vraiment eza dans 3 jours 4 jours bandi ko ka babilo et baby c'est détruire babilo ko nyonso na kati ndoto o eza que ceux qui va découvrir aux na poison déjà eza c'est impossible pour mutabika. Ok, maman c'est bando bazola na bisolobi ke beaucoup temps na ba pasteur di banda. Parce que besoin temps ya revendre te ya rolia te ba tela ki poison na moté na mupepe ou comment parce que beaucoup temps na ba on di banda botelé. Bon oui. Bazala ki non déjà ba parfum. Oui, ya mbote, poto pesa na imbote. Pesa na imbote, on peut demander ko prier ko la ko la tsanga lisusu na ba mbote auto pesa na ki. Yo bana obangaki na hotel ba consigne ba pese pona ke coronavirus opesi na mbote na lobo. Non, musala nzambe atan ba na commande nzambe papa Alvin na biso toza pasteur atangi na komba église asa azali nango. Église eza place tel ozo ba peke non église place tel na yebi église wana. Mais ya pesi mbote. Là par rapport baza papa pasteur mais baza pe mikolo na âge soki mukolo te mbote bona sina respect oki ko boya te bise ke moyen to pesa na mbote ezate donc il a pesa ki bango mbote nde à partir ya mbote wana po baza ki déjà préparer on ba boya ki kota na kati oui donc ba bengi na bisi bango non lokola na ngena tinda mutazo bango na porte metali ndenge ba pasteur on a sola ki na bango non na bimanga moto na bimi na porte nga bino bokota na ndako ndo solola non maman tozoleka na biso tolingi juste to pesa okambo te to féliciter yo par rapport au ministère na yo boye donc alors bango déjà ba préparer ki o bango basalaki mais kolo ya ki osala nga grâce na kende ke pas maintenir nga to ko kende ti na CMK ba pesinga ba traitement ba pesinga ba kisi donc ba faire soigner nga par la grâce de Dieu siko ça va. Est-ce que ça va maman Siara bando bazo est-ce que net que oyebi ke za ba pasteur wana osuika wambo porter ba on plainte te ou comment? Ah papa Alvin donc pour na ngai maman Siara na koki ko sala bango plainte te na makambo bango basali nzambe nda juger bango na mabe na bango pour nga na problème na bango te et puis nga kutu no tango na yoka ki de ke baza na ba hôpital baza gravement po ba pe ko benga tisko bazo benga bas na bango mwasi ya pasteur moko wana na ntanga kombo ta bengi nga butu mobimba zolela na yebi se na yebi mambolo bate na yebi bango te puis nga na senga maona nzambe soki eza bango nde ozoloba wana soki eza ke na obondela pona bango pona bondela na ba famille ebele na bondela pona bato ebele nazo sengela bango toujours maona nzambe menga na problème na bango te na tangi pe ba kombo la bino te bisika boza bino moko nzamba limbisa bino. Merci beaucoup Maman Siara Mboyo. Donc Maman Siara a été empoisonnée bien aimée dans les scénarios bêta du solo que ba pasteur ba kota la ye toujours na kibonzamé na respect à lobi que aboyaki na ko respecter ba geste barrière contre coronavirus apesi ba ngombote est-ce que santé ne ba confirmer que ça du souci de gain na contrôle? Oui, na l'équipe na contrôle mais na va ba kiss au non soir. Mais na ce que ça va par la grâce de Dieu. Ok, merci Maman Siara Mboyo. Toujours un élément mon frère. Ok, au salaire qu'il a fait passer. Ensuite, c'est que la régie va nous proposer et on se retrouve toujours ça.
mutaimba mingi asante hiyo keki. Wimba kumama. Umama Yesu bebe. Umama Kolo Yesu kumama yawe nanga. Bobo yimba ngote. Bemba keki. C'est vrai. Ça, pour la question, merci pour avoir envoyé à Ouédélo du Soso. Pour que tu aies une banane maïkolo, la tiki, bande bonheur, ça va dans sa vie. On a recommandé banane au entraîné. On a recommandé la sauce à banane sur mon portefeuille. Et le sous à mon collègue pour que tu aies une banane pour que tu aies une tiki, bonheur, sur le portefeuille. Mayenge nyonso otokokomisa bana oyo bango te notre son de Christ de Nazareth tout merci Seigneur de Christ amen ndenge va bien oleni bongo singali boleni ne dit boleni loso nani loso jour wana esili spaghetti pesila lelo nalibino lelo baje na mapa notike bino pesi mbongo sobila bino biloko mosusu etikali oesunga bino na olia aujourd'hui bake église bake nene ok opesa biso bato ozo baji tomela na baji moko moko na lipa ila biso baji esa on est content. Continuons sera à fond la jeunesse pour aller. Comme ça, le cas de vivre lié dans le thé. Ou banana on a dit, hein? Vous faites l'eau. Ça on a coupé, hein? Ouais, est-ce que yo non eu fui pizza. La candy. Na fungo tena. Ndadi ana fungo. Pesa na fungo. Ou peko te fungo. Fungo la te. Pia fungo. Depois fungo la te. Na linha fungo dele. Pesa fungo dele. O fungo la te. Amo ne yo ni la. Amo na candy. Ya fungo. Imagine. Yo candy. Fungo il a eu bébé. Ok. Isso não é mesmo, Maria. Ah, é um olho aqui. C'est l'autre ça, où je vais laisser.
Lui, regarde arriver. Qu'est-ce que tu essaies de dire à Titi? Il ne lui est rien arrivé. Quoi? Regarde, t'as un petit Tu dis la vérité à Titi. C'est vrai? Il ne lui est rien arrivé. Non. Ah, toza na kati ya école okozwa baimage ya balivre ndenge eza ya kobeba biloko ebele eza na kobeba yango tolobaki donc bato ozolanda biso balivre yo moto oza kolanda biso oza na balivre mosusu eza na ndako efanda nango mosala kosala na balivre eza te eza na baorphelin oyo baza awa baza na besoin balivre classe yango ebandi bamisusu baza na bauniforme te baza na basaki te ata bakeci oyo bana no balata omoni ke oyo na mpasi ki okenda yo moto okenda kobwaka ekobi ebele oyo ekokasi bana nga te na bwaka kangisela baorphelin esalela bango polile koloba mingi polamu mingi mpona nzambe donc seme kutu kosunga baorphelin bano baza na baboti te bamama oyo baza baveve oza malamu eza salle de classe eza na 4 salle awa basanganaka première na deuxième salle moko mpo soki mbula ebeti awa mai ekotaka donc okozumele biso awa ndelo ya mire po ezali nde esika mai etondaka donc oto soki mbula ebeti mai etondaka na ndenge moko moke te ezalaka koma mai ebele bana baza na badifficulté ebele baza na besoin kotanga mais baza na badifficulté eza ebele baenseignant bayaka lisu te po enseignant biye aza na ndako afutelaka ndako aza na mwasi na bana ya kosala teke asalaka mpona bolamu moko boye donc eza sali eplace nde omoni poussière olandi kutu omona eza na poussière makasi bana batanga lisu te baenseignant bakima baenseignant bakima bazala lisusu te mpo moto osuki otangisa bana aza te donc bandeko bozolanda biso po omoni ke mama nga naza na besoin kosunga baorphelin wana nga naza na besoin kosunga baorpheline wana orphelina wana benga numero ya mama siarambo oyo ezali wana oza na problème likambo nyonso ezotungisa yo omoni ke nga naza na badifficulté nga libala na nga ezosimba lisusu te nga panda na ya poto mokanda eza te nga ndenge naza mpe makambo libota na biso nazali mama prophétesse siarambo oyo nazali mpe médium donc oyo eza orphelina na biso ofela lisaka moko esokolaka elongi te seke yo tie liboko nga mpe nene tie liboko bano bakozala malamu mpe bakola malamu awa toza na première na deuxième basangana a na kati ya sale po tokokende na sale mosusu next awa baban eza ya kobukana babiloko mosusu eza ya kobeba batableau meme eza te soki osali te courant meme eza te omeme na difficulté ya kofuta courant tableau oyo eza na bana mosusu basalaka mpe tableau oyo bana 3e tableau basalaka tableau oyo po tableau eza te batableau omona osakisi yango yo mokindeko ozolanda saka tableau oyo boye mpona bayozwa cour en tout cas eza kama mpasi eza mpasi boki moko nde esikolaka elongi te donc soki kosungi biso ekozala malamu mingi na badifficulté oyo toza nango tozokende na sali moko nalakisa sali wana ezalaki lokola sali moko bana azalaki so mwana beli so aza na besoin effectivement to mwana asali fiere bakende bokende hôpital mpo bayelaka biso bana misusu omona aza bebe esi baye na mwana a babwaki bana misusu baza na baverge baza a na kati
azalaki lokola hôpital mwa dispensaire na bango moke soko omoni omona meme babeto eza awa ebeba biloko ebele eza poussière ya kobeba donc tosunga orphelinat na biso oyo tosunga mwa bana oyo babeto eza ya kobeba so otali mbeto omona mbeto eza ya hôpital mais même pano ya oyo eza bafiche eza na lisusu ntango mbula ebetaki donc toza na période ya elanga donc mbula ebandi eza kobeta awa na Kinshasa donc bosunga biso vraiment bandeko bozolanda oyo eza mbelo kosunga baorphelin mpe eza bafiche kusana apozume oyo eza bafiche nyonso oyo ebeba na mai soki mbula ebeti awa mai ekotaka na ndenge moko ya moke te bato bakolinga kosoutenir baorphelin oyo nyonso soki otali omona baserenge eza wana baserenge eza wana baserenge eza wana oyo eza pano oyo ezalaki efuna dispensaire ebale mpe kosunga bango tozalaki na médecin moko bale kolandela bango na baminganga mibale par rapport omona mpe mwana quartier mosusu akosala fièvre ye bakopesa mpe mwa 4 000 5 000 francs na ekosunga baorphelin mais babiloko nyonso bamateriel nyonso ebeba donc yo ndeko ozolanda biso binga nalingi nasombela bana wana machine mpo na laboratoire nga nalingi nasala bana wana boye nga nalingi babongisa bango mpo na hôpital donc ekozala malamu mingi mpo toza na badifficulté vraiment ya ebele ya kosunga bana wana toza na badifficulté ebele oyo esengi keso mpe lelo bino bosungi biso en tout cas ekozala malamu mingi même si bakisi bisikesi bozale mwana bakisi mosusu ezotikala bapharmacie bamisu baza na baverge esengaka kozongisa bango mingi bamakila mais bozwi eza te toza na badifficulté dernièrement ambula ndenge ebetaki te kobeta a na Kinshasa na période elanga ntango tokomi na presque a na suka donc mai ekotaki ebebisi babiloko ebele eza toza na salle de l'école eza lokola dispensaire ka na kati école mais salle moko totia uniquement mpona traitement na bango mpona traitement na bango koki même kozwa awa eza consultation kuna eza réception omona ezaka salle moko mais tokabolaki yango tokataki yango na barideau ke soki moto eza na besoin ya traitement tomona même si bande mpe kosunga ye mosusu bato ya quartier donc oyo ezalaki consultation médecine yango oyo a ezokuna ezalaki réception eza kaka même salle moko mais tokabolaki salle moko kaka tokaboli bapartement tobike oyo eza mpona boye même salle kaka meto bon ezalaki laboratoire so otali awa babiloko nyonso eza kobeba moni poussière eza a makasi eza kwa laboratoire nango nde ezalaki awa ezalaki laboratoire na bango donc moni poussière eza biloko nyonso eza kobeba mai ebebisa babiloko nyonso okende meme bisika tolaka esika bana bazolala awa toza na kati ya chambre tokomi so esika bana balalaka donc oyo moni eza panier ya mwana na mwana soki babwaki mwana panier ya mwana bamikanda na ye badossier ya mwana oyo baza na kati awa bamikanda na ye eza na kati donc mwana aza na panier na ye na badossier na bango yo moko otala valise oyo moni bana baotia bilamba valise na bango eza nde bapanier na place yo ndeko ozolanda biso ozwaka no bavalise ya bana obwaki bilamba ya bana obwaki okipaka no te sala bana wana ata carton tosunga mpe baorphelin oyo baza awa donc awa tozalaka système moko ezalaka même mama ye moko aza coupe couture alakisaka bana même kotonga bana biso ba 12 ans 13 ans omoni bamashine nyonso eza ya kobeba babiloko ebele awa eza ya kobeba bamashine oyo nyonso oyo esalaka lisusu te awa eza bapanier na bango omoni nde toinstalle bapanier toplace yango panier na panier ya mwana mikanda oyo eza panier na mikanda ya mwana oyo mpe eza panier memema na mikanda ya mwana awa eza esika bana balala awa toza na chambre esika bana balala donc omoni babiloko eza ya kobeba bambeto eza ya kobukana basani ezalaka awa osumi place oyo basani mosusu eza likolo ya mbeto mpo mai ndenge ekotaki ebebisaki biloko ebele yango omoni
moyen kosala lisusu cuisine ezala te po tozalaki na cuisine moko totiaki espace libanda mire ndenge ekotaki mire ebukana yikana misusu ekoyelaki bana misu mibale bazalaki mpe na hôpital donc tokolakisa bino esu bambeto mosusu oyo eza a awa tozolakisa systeme badembeto mwana moko alalaka na se mosusu aolala likolo bana na se baolala mibale na se likolo mpe baolala mibale donc awa eza chambre omoni esika bana misu balalaka donc toza pena na difficulté makasi toza vraiment na difficulté makasi awa ezali esika bana misu balalaka mibale balalaka awa eza chambre ya bana basi donc tosala séparation ya bana basi na bana mibali donc oyo eza chambre ya bana basi bana mibali balalaka na sanga wana koinstallele bango kaka bambeto a eza mwa espace oyo eza kaka mpona bana ya basi chambre mosusu eza mpona bana basi donc yo moko ozomona bambeto eza ya kobukana babiloko ebele eza ya kobebabeba awa bana bazolala vraiment na condition ya malamu te moyen kuta olakisa babiloko mosusu awa eza te mpo awa nyonso biloko eza ya kobukana bukana donc nde neti mama oyo akengelaka bana santé ezoderange mwa moke mpo na ye lelo ifuna nikela bana bilamba nabongisela bango na kati ya ndako namoni babiloko mosusu eza ya kopanzana mpo na range mpo toza na bana babebe a moni bakushe oyo eza mpona bana babebe mosusu oyo baza a donc yo ndeko ozolanda ngai osimbi telefone na yo osimbi télévision na yo ozotala yango donc ikola bina yebisa yo oza na problème ya kobota ezotungisa yo benga mama Sierra mboyo baorphelin bango oyo bazali sunga bana oyo moni ngai mama Sierra lelo soki naza na mokili soki nakokufa oyo nakufaki kola pesi nga grâce nazonga na mokili eza à cause ya bolamu oyo nga na bandai kosala na parmi bolamu oyo nga na bandai kosala na kati ya mokili nde esalaki kenga mpe lelo mama Sierra mboyo nazonga na kati ya mokili yo mpe ndeko ozolanda ngai oza na baproblème ezotungisa oza na badifficulté oyo ezobundisa olobi ke nga na suki libala na mona eza ya ngai su te nalingi na divorce nalembi nazomona famille ezosimba te yo mutu babloka bino nyonso tu ebanda de génération à génération mama divorcaka yo mpe ndeko oza na problème wana olingi odivorce mama leki adivorcaka numero mama Sierra mboyo eza wana koloba te ke nzambe atiki po ndenge oza na milobela kese nzambe ayoka ngai to ayoka ngai te kola bina yebisa yo ayokaka yo numero mama Sierra mboyo yango wana benga soki kola pesi badirective na kobondela mpona yo soki kola yebisinga Sierra kende ngomba bondela mpona problème ndeko oyo to mama oyo en tout cas nzambe akorépondre biso ekozala malamu mingi bosunga baorphelin baveve na bamama oyo baza na badifficulté ebele toza na baproblème ebele nango tolakisa baimage mosusu eza awa na ekole esika bana batangaka mpo lopango toza eza na ekole na nsima toza vraiment na badifficulté ebele baban classe ezobanda kala mingi te bana oyo baza na bauniforme te baza na bakaye te baza na babiki te barentre scolaire yo osali deja mwana rentre oki mpe koloba mama Sierra nga na poni nazwa bana mibale nasalela bango rentre nga na poni nazwa mwana moko nasalela bango rentre omona soki otindi biloko okomona biloko wana ekoye na baimage ti awa na video tokolakisa oke mama biloko otindaki yango ekomi to carton otindaki tokofongola yango na misu na yo donc tokofongola yango na image totindeli omonaki ekomi na orphelina mpona esungi mpe bana misusu bana wana classe ezobandakala mingi te toyebi te so bakosala ndenge nini mpo possibilité eza te nga naza liboku moko donc merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso bosunga vraiment baorphelin nzambe na ngai apambola bino numero mama Sierra mboyo ezali wana yo moto oza na problème oza na badifficulté makambo ebele ezotungisa yo benga numero ya mama Sierra mboyo merci beaucoup nzambe na ngai apambola bino merci pour bandaki na biso lokola alpha biso lokola omega polo yo mokonzi na biso mpo toza eloko santé na rekomande bana oyo entre service po nyonso tu bakomata abosana oyo amona yo bongo bango oyo basusa bomona bana se na papi na yo ekotikanga bango oyo lekana koprotege moko na moko liboso na bango na gauche to na droite bakonzi na baprotege bango
kimia na eza na vie na bango kimia na eza na santé na bango na bango na maboko na yo nzambe na nguya bomba bango nyonso lokola soso bombaka bana nsema pakulu oyo tolobi bongo merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Ayo, botika bien. C'est comme quoi? Bayo. 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 Mom. Oui, correct. Voilà, merci beaucoup Arnaud Kamande. Maman, là tu as la vidéo moko. Okendaki wapi tomoni ozali na babiloko ezali wapi ezali nini juste juste na Ophelina Ophelina nga nakenda na Ophelina papa Alvin par mois nakenda au moins 3 fois par mois to 2 fois ndenge ka nkolo orientaka nga ndenge nkolo ayebisa nga ke faut sala mingi mpona ba orphelin donc à cause ya bolamu kaka ndenge na expliquaki na émission tosalaki liboso nde esalaki nazonga na mokili donc eza Ophelina o nakende kotala bana nakenda pe na Ophelina moko te même wana eza Ophelina na biso o naza responsable nango eza na Kingasani mais nakenda pe na ba Ophelina mususu ok so kola epsinga kende na Ophelina o kende kotala bana wana nazara na sombeli bango biloko o mke na kozana nango na o bande couper musu na landela ba prière mamanga na tindi 5000 francs nanga na tindi 10000 francs nanga na tindi 1000 francs 200 francs nanga pona ba Ophelin na zoka yango na sangisi na sombeli bango biloko na memeli bango soki pe o erotikela bango na enveloppe eza na tikeli bango. Ok ezali ok na kotika ngo quand on a autotique dimanche, on autotique dimanche, ou le toza mardi, on autotique dimanche. Qui sont derrière vous, maman? Banana bazo soutenir yo, to mbongo ozozo wapi oke na rotala bandeko bazana passe. Bon, il y a juste un message na d'autres personnes bandeko bazo landa biso na moment oyo. Papa Alvin kosunga mutu. Donc ça les lobes moko boye eza motema ya mutu eza te ke temps sous na maman sera za na mbongo moko ebele asala rapona ba orphelin non eza ka muki onzamba pesa la ngai yango nga pe na lingaka na partager na ba orphelin wana na partager na bana wana même so otali ba vidéo bazana ba difficulté belé bazana problème classe ezo banda misusu bazana bazana ba kaete toza même na kati école na Ophelina wana toza même na bureau so otali au mona toza même na bureau ezalaki ya traitement bana bana koza ba soin mais ndenge mbule betaki mai ebebisaki ba biloko ebele donc moi pas si vraiment ba biloko po bazo bwa bana mona ba ina mona na carton ba bwa ke ka pembe na Ophelina wana au mona responsable aza kuna zo kengela bana akobenga nga mama Sierra na moni ba batiki mona moko en tout cas ils pas si vraiment bana baza ba difficulté belé même bambe to rola les ate bilamba ezate bandeko bozolanda biso yo mtozara obi bilamba ona zina ke kobwaka to loko na ngina sala ngo na moni ekoka su bana te ba orphelin baza wana baza ya basi ya mibal de 0 jusqu'à 14 ans 16 ans baza wana donc soko sali ke mama Sierra pona nga na moni na zui bana mibale wana na futela bango minerval to na zui bana mibale wana na s'occuper na bango pona ya classe de rentrée yango déjà e bandi donc nga mama Sierra na lingi na tinda loso na tinda sucre na nga pona bana lingi na soutenir bana wana donc yo muto ozala molima ozaka dia na motema ya kosunga bato ya kosela bato bolamu osela bato bolamu mingi mais bato osela bolamu toujours bafuta yo mabe osunga bato mingi na vie na mais les contrats bato yo sunga basala yo toujours mabe ba orphelin bango yo baza ba difficulté belé baza na ba problème vraiment ebele ezo tungisa ezo sala vraiment bana baza malamu te liboko moko esokola musa moko esokola elonte nde balobaka
donc soki bandeko bozolanda biso bosungi ngai mama Sierra mpona bana oyo baza wana en tout cas ozala malamu mingi limero mama Sierra mboyo eza wana yo moto oza na question ya kopose to likambo moko mama nga mpona baorphelin nkolo yebisinga nasala boye oyo kaka yo ozalanga même 100 francs même 50 francs oyo oza nango limero mama Sierra mboyo yango wana bobenga to bosoutenir baorphelin. eza orphelinat non mama? Oui, eza orphelinat nanga mama wana azalaki na abande kotravaille na église moko ya basango mais après bayaki se séparer mais baorphelin mosusu batikalaki na ye azalaki vraiment na lisungi te ndenge ayaka kotan mpe naki kotala baorphelin wana naye komona bazalaki na difficulté makambo ebele mama na ebisinga bino mama nga na okoka esu te mpo naza na mbongo te naza na eloko te bato bande kosoutenir nganga na bango toza lisu te mais bana oyo baza awa plus de nakutaki ye déjà na bana soki 27 bana bazalaki wana nazosunga bango nga moko ndenge babilanga ezalaki awa mbula ntango ebebisi babiloko bwedo bazalaki kote mosusu nde nayaki kolukila bango place wana baye kokoma oyo baza lelo nde nasoutenaka mama wana ye pena nde moto abanda na baorphelin wana eza orphelinat na nga te mais naza responsable par rapport ya mama wana ndenge déjà nakutaki azalaki na soutien te nde nasoutenaka ye na makambo ebele epuis ye moko so problème eza kuna abengaka mama Sierra donc nalataka yango vraiment lokola bana na nga ya liboso. Merci beaucoup mama Sierra. Après cela du solo nino meme biso lisusu obeta lisolo ya délivrance olobi ni mpona lisolo ya délivrance oza ministère ya délivrance? Oui. Ok. nazali kaka ndenge nalobi na émission liboso naza prophétesse naza mpe médium namonaka makambo ebele même si nasalaka badélivrance ebele bato baza na baproblème papa alvin bandeko mosusu tomonani te baza misika bazoninga koyoka komo ya médium wana te. Oui. yango nde nalobi ke prochainement baquestion batindelinga tosala vraiment toute une émission sur yango. Oui, problème eza te bazobake wana ezali kibonzambe te. Ok, problème eza te tozo comprendre makambo bien te que peut-être okufaki nza malamusi yo ozongi ndenge obetani na témoignage on dirait que on comprend makambo to faut encadrer yo toneni tobeta lisolo prochainement baquestion eza mwa mingi. Ok, problème eza te papa Alvin délivrance eza que nazobondela mpona bato même bato baza na misika baza na bapays étranger donc baza libanda bazozwa solution na baproblème na bango donc bandeko neti dernièrement awa semaine passée tokendeki na famille moko boye baza na kitambo bazalaki na baproblème sérieux papa Alvin donc omona baza vraiment eza famille moko monene eza reconnue na mboko mais bazalaki na badifficulté ebele ezalaki makambo molili eza babiloko elonamaki na kati ya ndako wana donc nakendeki nabimisa babiloko wana nabimisaki baminu ya lion na bambembe oyo ezalaki bakindoki ya bato mosusu na kati ya ndako oyo ezalaki dia babebisaki bana misusu bazalaki na kati ya ndako wana. Obimisaki yango na nzoto na bango wapi? Oui, nabimisaki yango na kati ya lupango wana naza na mbi te so nakoki kolakisa yango nabimisaki yango na kati ya lupango wana. Ezalaki wapi na ndako? Ezalaki bazalaki na nzete moko na kati ya lupango biloko mosusu ebimaki na kati na se ya nzete wana yango oyo eza eza minu ya lion baminu ya lion na baposo ya mbembe donc lokwa natiaki wana molangi mo ebima eza te eza juste problème te sikoyo nzambe nde atalisaki obimisa yango koma? Oui, nkolo nde atalisaki ngango ntongo na bande déjà kosala bango baprière mpo labisenga na kota prière na bango pendant 7 jours donc ntongo nabondeli mpo na bango 7e jour posonga na obondela mpona bato na olandela bango jeune papa Alvin nazalaka mingi tosolaka na bato wana msu bato baza libanda mpe oyo tobondelaka na bango bayebi soki nkolo yebisi ngai to gene mpona bango omona toujours nga mpe nazobondela bisika bazali bango mpe bazoprie so nkolo alobi to gene meme nkolo yebisi nga Sierra mboyo kende ngomba bondela mpona bato boye nakendaka na bonde donc 7e jour nde nakendaka kobimisa biloko oyo na kati ya lupango wana. Mais toujours na système ya badélivrance bamakambo ebele ebima na yamba bapaster moko balobaki eza nango bagene na bango omo bakei bien avant bacece babilo mo na lopango ntango yo koya so toutilize badisciple na yo ntango yo oya obimisi babiloko bilo moya neti lupango wana papa Alvin natikala okende kuna te nayebi bango te. C'était pour la première fois. Oui, tobandaki kosala baprière kaka na mosika nde mpe kaka
bazwaki numéro nde mpe ndeko ozolanda ozwi numéro ya telefone ya mama Sierra Mboyo bango mpe babengaki kaka donc après kobengo babengaki wana nde nayeki tokopesa baorientation tozobondanga na mpona nga na bango à distance nde 7e jour nayeki kokende na lupango na bango kuna naye kosala bapriere nde kola révélaki nga babiloko oyo nabimisaki donc nazobondela mpona bato ebele bamisuku aza libanda mama naza na ndeko moko papa Alvin na otia meme extrait na ye bomona yango ndeko wana azalaki na serpent na kati ya libumu na ye azala juste na Londres je crois azalaki na serpent na kati ya libumu na ye ebande azali soki afandi azoyoka lokwa eloko ezotambole na libumu ok ezalaki serpent oyo batie soki ka ndeko wana azwi zemi fo elongwa ye soki asali kaka boye ebande kosimba te ntongo na ye kobondela ye mpe azwaki limero kaka ndenge ndeko ozolandanga osimbi telefone na yo osimbi ozotala na televizio na yo ntongo abengi mama Sierra tobandaki kobondela azalaki na kondima na ye nde moto ebikisaki ye tobandaki kobondela ye azalaki mosika nga mpe mosika me ndeko wana ezalaki na 3e jour ya prière tobandaki nga na ye nayebisi ekola abi togene ensemble nga na yo kobondela place ozanga mpe na kobondela ndeko wana bandi koyoka libumu mpasi mpo nayebisaki ezwa mai bisika oza na bondela mpo na mai ntongo ameli mai wana bandi koyoka libumu mpasi papa Alvin abi no ntongo mosusu eza libumu nde tosalanga mpasi nakende nasala babesoin na nga ndeko wana asenye makila ezobima ye ya noir ya forme ya serpent donc ozomona eza makila me ndenge elingami ndenge esali na cuve donc ndeko azwi émotion agangi abandi kolela nayebisi eza délivrance ntongo tobondelaki ensemble ndeko wana mpe atindaki meme bavideo na ye otia yango na extrait bato bamona yango donc nabondela mpona bato ebele eza ndeko ozolandanga yo oza na problème ya mokanda oza na difficulté makambo esimba te donc olembi obima manga na yangi na divorce libala oyo namona eza yanga te nazobota te eza bato mosusu basali 10 ans na mariage 15 ans na mariage kola baopesa bango mwasi to mbali nabondeli mpona bango papa Alvin oyo tozoloba boye mama wana ki échographie eza ma 5 mois na bana mapasa ya mwasi na mobali aza mama ya 52 ans donc epe nzambe ménopause ezalaka te yo mama ozolanda yango oza na difficulté kobota oza na 45 ans 43 ans nga baperiode ndenge ekata nzambe aza capable ya kosala ope grâce baperiode na yo ezongi mpe apesi yo mwana sara abotaki na 90 quelque bongo mpo nzambe apesa yo mwana ozanga eloko te donc yo bandeko bozolanda oza na problème ezotungisa yo benga numéro ya mama Sierra Mboyo yango wana problème nyonso oza na bi problème nyonso oza nango na kobondela mpona soki nkola apesi baorientation na ye apesi badirective tokobondela ensemble omona nkola osebwa loboko na problème etali peut-être babiloko obimisi mama eza elakisi délivrance déjà ekoti na famille eza délivrance déjà ekoti na famille wana bazalaki ya kokangama okomona basi kitoko bazobala te eza na lien oyo eza rétabli batia na kati ya libota wana okoki no kolinga mobali yo ndeko ozolanda omona ozwaka noka mibali yango mpe bayaka balingi yo makasi me mpo mobali abimisa moya libala epa na yo eza pasi eza biloko moko papa Alvin ekolanda meme 4e génération ya génération eza na baliance mosusu oyo esalama biso toyebi te na libota batie oyo akozala na difficulté kobala akobota te donc yo nzambe obikenga na bali bapesi nga libala wi sikoki obota batala o omona mosusu na famille azobota ne bana batata me ye azwaka ne aza ne na libala ya bien te ma azobota mais mosusu omona azwi mobali vraiment abali ya honoré me mabota eza te donc bino bato boza baproblème oyo nazoloba yo moko ofanda bino likambo nde nasimbi telefone olanda yango osimbi telefone ozotala yango liboso ya télévision na yo obike likambo mama Sierra Mboyo alobi etouche ngai eza problème na ngai numéro mama Sierra Mboyo eza wana bobenga tokosola bandeko mosusu mpe babengaki kaka lokola yo ndenge ozolanda bazwi basolution na baproblème na bango. Merci beaucoup mama Sierra. Question ya suki eza bien sûr que ozoloba très bien pour la délivrance plus près ba pasteur otoyama na plateau ezalaka ye na komo ya délivrance mais bokomisa délivrance sans conditionné comment que avosela mutu prière avosela bofo au conditionnant otina non bosala non boblo moya bo plus près ba pasteur bayaka na komo ya délivrance toujours ba témoignage moi mingi. Bon papa Alvin merci pour la question tuninga na ngi pena expliquer ba tout mosusu ba comprendre eza na bato mosusu mpe bazoya na kombo ya nzambe mais bazosala makambo eza ya nzambe te oui parce que kobondela mpona mutu nalingi naloba teke na koteli bapaster wana kobondela mpona mutu papa Alvin eza facile te oza na baesprit na yo
ozana ba démon oyo eza famille na yo donc eza ozokota likambu ya famille mususu oyo yebite ozokota likambu ya famille oyo yebite eza na mutu moko boye ayebi ke ngande na zabe na kanga na ngai mama Siara mboya ko bonga te ko sala boye te yo papa Alvin tango yo bandi ko bondela pona mama Siara o bandi ko dévoiler ba secret oyo ba sala ya alliance oyo eza ya famille na bango to sala ba délivrance mutusu papa Alvin yo zo bondela pona mutu na musika mozola la te na ndako o mona ba famille wana ko mutu muso mona ngaso akepoto pona ba demo esili ba Holanda ete to mutu muso zo mona ngaza ina kini menake na Lubumbashi ba mona ngate non spiritualité eza bongo te eza te ke non opesa mutu condition na ebite ndenge ba pasteur mais soki eza ke kola lobi osala action de grâce to kola lobi pona problème na osala boye pona ba orphelin wana eza mabete eza juste orientation de nzamba lobi songa na ebiso bongo moni ke nga na osala nga ndenge mama lobi te oti ke ngelo bateke soko pesi action de grâce te to balobi pesa bo pesi te ba bonde la pona yo te ngelo bateke nga na loba pona bonde pona mutu fo muta pesa bo eza juste orientation ndenge nzambe ya koloba ke yebisa mwana nga ifo sala boy to après prière à sala boy eza pe na batu so bonde ne pesi ata 100 fois ta bonde bonde ne postele ba prière makasi monzu eloko te eza pe na batu ebele bazo déclarer surtout bande ko mingi yo to sala bango ba prière bazo déclarer que ba pasteur ebele ba kosi bango bazo le ka internet tinda $1000 tinda boy bazo pesa mais bazo bon eloko te. Merci beaucoup maman Siara, c'est la fin de notre émission. Message non ya souka. Au PC, je crois bien que le numéro non ya wana les années affiché likolo ba combien Maman Siara Mboyo des numéros nae beaucoup ko en contact nae na ba o ba ozala convoquer ko en contact nae je au même ozana ngoto to chaka to comme non boki ko tsana bino eza 09 95 8 48 221 mais le numéro est déjà affiché on a au moins le numéro mais au PC message non ya souka. Bon, message na ngezaka le bandeko nyoso bozo landa o monique ozana question moko poser maman Siara o monique ozana problème moko ezo tungisa yo o monique ozana ba difficulté moko makambo ezo tungisa 5 ans obonde la nzamba pesa o ba orientation tuna lingi nzamba sunga nganga na zana problème moko ezo tungisa nga makam na ngezo simba te liba na ngelinge kufa donc makambo ebele o monique nyonso problème nyonso ozana ngo numéro maman Siara Mboyo yango wana benga okoza solution to obonde la nzambe pour leur pesa ba directive nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso bandeko nyonso bazo soutenir ba orphelin nzamba pambola bino ya mi. Merci beaucoup. Merci maman, merci na bino nyonso to bola nek biso qu'on se trouve à la prochaine bien-aimé dans le Seigneur. Bye.